ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimia. Mbote bandeko balandi ya 3W Panza Sango ya Congo. Ezanga wabino molobeli diamant taende na lobara toujours diamant de Moujimaï, diamant de la presse congolaise et diamant de léopard. Bandeko balandi tokutani lisusu na mboka ya Allemagne, mais lelo tozana ville ya Mönchengladbach et pa ya yemoko boss life. Yves Mavambu, bi-image, babi derrière les caméras. Donc, naza ya ko sepela. Bandeko balandi, ndenge na yeb sarabino toujours. Émission Vérité eza moko ezongi. Et lelo zali premier jour ya émission Vérité eza moko. Borolandango toujours na kati ya Panza Sango ya Congo et dino image na pesio bambote mingi na mboka ya France. Nandenge toza la collaboration na bi-image bobondo rolandango pe na kati ya bi-image ya Yves Mavambu boss life. Lelo naza koyambela bino mupaya o nyonso bana Allemagne boyebi moko na kati ya ba politicien moko na kati ya ba combattant papa na biso ba o bayebi ba o bayebi te ngana bino toya koyamba na kati ya micro ya Vérité eza moko na kati ya Panza Sango ya Congo. Eza wana papa Serge Kusanika avandi wana na mboka ya Colonne, mais lelo tozana ye na kati ya mboka Mönchengladbach. Nazo yambela bino ye pona kotuna ye mwa parcours ya vie na ye na kati ya politique, ndenge musala na ye na kati ya politique eza ko marcher. Tokoyamba ye ndenge wana na kati ya plateau na biso. Merci mingi tolanda. Bonjour papa Serge Kusanika. Bonjour maman Diamant taillé, maman Nana. En tout cas, naza honoré, flatté d'avoir assisté à la première émission Oyayo Vérité Zamoko. La cadre ya Panza Sango ya Mboka. Donc naza vraiment honoré, en tout cas flatté puis satisfait dans mon que
choisir nga parmi les premiers interlocuteurs na kati ya monsieur Panza à vérité za moko. Merci mingi papa Serge Kusanyika. Papa Serge ko se présenter kombo na mobimba baye baza kolanda biso na ngonga ya ngonga lelo yo na kati ya moshingla ba kombo na yo mobimba ezali nani? Ouais, bon, kombo na ngai merci ezali Kusanika Mwanzita. Voilà la ndenge ya authenticité. Mais papa na nga aboti nga na kombo ya prénom ya baptême Serge. Donc ndenge lobi na pesa kombo na me présenter nazali papa ya bana 5 pour nga bana ebele bamsi baloba bana mike mais nga pour nga naza bana 5 et puis Opoto bengaka o toujours papa Serge. Bana nyoso papa Serge ko bana oya yo moko ya makila. Oto loba ya mutsupo baza combien? Yango na otu koloba mama Diamata ye nazana bana misato non 5 plutôt na kanisa na balasaki image ya moko o bautaki fiancé na ye monsieur Benos a ko se présenter et vidéo anezana no d'actualité à Paris ye nazana ene nanga azana 27 ans azana université à Würzburg azusilisa doctorat na droit nazana liki na place à l'université à Eindhoven. Naomi Kusanika soki boko beta boko mona la fille elle fait le management et nazana une de mes dernières filles azako banda université na Francfort Gisèle Kusanika nazaka na mwana mbali moko Dieu merci Kusanika asili pe ba formation na ye je pense que boyebi bango. Merci mingi papa Serge nakanisi bosi kolanda papa Serge azali papa ya bana 5 bana 4 ya basi 4 moko ya mobali. Papa Serge lelo na tokutomona na yo na kata moshingla ba poto meka kosolola na yo masolo etali politique parce que nga na yebi yo en tant que politicien oyo o salaka na kati ya ba combattant ba réunion ba marche tout ngai na bandi politique na âge ya 19 ans na kati ya université à Lubumbashi na année 1984 na année wana Mobutu azalaki le seul candidat na élection et Sakombi Inongo le feu Sakombi yaki na campus à Lubumbashi kosala propagande ya Mobutu na kati ya amphithéâtre tozalaki na ba Chiko Mwamba ba collègue na ngai ya Lubumbashi ebele ba yebi histoire oyo Sakombi alobi to voter mais pendant que tozalaki na candidat à moko wana na âge 19 ans na 19 ans na Lubumbashi na 19 ans na Lubumbashi na campus ya Lubumbashi na nazaka sapar na tangi sciences biomédicales toza bana ya première promotion ya faculté ya médecine na université ya Lubumbashi et puis na newana ça combine na toloba ayeli biso ka candidat moko mais azolobela élection ngai na telemi na amphithéâtre na tuni Sakombi na mukuse na ala niveau banaki politique na ba Sakombi ezalaki na parti politique bezali kaka combattant kaka na kata ki combattant yo azalaki carte na ye carte première carte ezali carte ya le 8 septembre 1962 donc ezali carte na ye ya membre ya Palou. Voilà, 8 septembre 62 la date de naissance mais carte délivrée na 1900 date ya ngoyo na kansi awa otanga 1993. Voilà. Oui. À l'époque 93. La première carte. Il y a Palou. Donc au même moment ba désigner un représentant ya Palou na Allemagne et nazai ko siéger na bureau politique ya Palou na sali na Palou presque plus de 20 ans. Wana bozalaki na kati ya Kinshasa ou na kati ya Lubumbashi. Na Lubumbashi tozalaki encadré par professeur Sikitele Guizé azaki faculté à lettres et il tazaki collaborateur numéro 1 ya Antoine Gizenga
et yem tozali encadrer biso tozalaki na ba membre belé na cité universitaire mais on militait de façon clandestine. C'est-à-dire les gens qui na mulili po erwana ezali la partie état. Mais biso ba jeune ya ba étudiant tozali déjà ko supporter mouvement lumumbiste à l'époque. Na cadre wana nde na posa question na Sakombi pourquoi yozali oyeli biso candidat kaka moko entre temps qui dit élection dit 2 ou 3 candidats. Mais yo moko Sakombi tu es juriste aux docteur na droit aux na ba intellectuel ko ba élection pendant que candidat eza moko. C'était contradictoire et yango bakanga inga pe le même jour na sala ki kasho ya aner à l'époque. Wana ta bakangi yo ba parti nango kangaki bino ya MPR ou bien ya Lumumba ou bien ya Palu. Na 84 c'est la parti unique. MPR, OK. Et tant que tozala ki kuna tozala même na ba collègue ya d'origine Équateur bazala ki lokola bazala ko landela biso secrètement même ko dénoncer biso commis article boyé il faut pasala makambo ebele na kati ya campus. Donc na banda makambo yo ya ko sa la politique na kati ya université ya Lubumbashi et yebani eza secrétaire. Papa Serge, merci mingi. Tango bakangi bino et côté ko expliquer balandi ya panza sango ya Congo baza kolanda yo. Ah, merci pour la moutouana. Bakanga, je me rappelle bien dans le 8 juin 1984. Et marche mounene Salamaki, na milieu étudiant, ba réaction Salamaki, Yamakasi, yango wana ba liberaki nga, mais tant ba liberaki nga na lembagité. Na koma ipe ko komana ba journal ya étudiant na kasi prochainement na pesa bino ba référence ya ba article nga na koma pour critiquer le régime en place ya époque wana ya Mobutu mais na ba ko interpeller nga na recteur no secrétaire général académique ya époque wana 1984 monsieur Mbouyi Musongela Palombeya comme même gouverneur au Zaïre a interpellé inga lobi mwana en tout cas oza mayele tika baligné ozosala et puis on se conforme aux la mutu ya JMPR tika makambo Antoine Gizenga akenda na livre d'or de baza oloba bino boza rêver livre d'or mais le type n'a pas le livre d'or mais biso tozali koyeba ke Gizenga na livre d'or tozali article na idéologie un livre d'or na kasi boyo jango donc tout ça na otaki directement de Luanda jusque na Portugal na ki mission de service a soba za osala na ba service ya ministère ya santé ya gouvernement angolais. Alors la komai kena zonga na Congo et c'était l'année où Gizenga bazai ko bane Gizenga zonga ki nana linde ba yebsinga non yo ko zonga te tozana au besoin au bongisa Palu na niveau ya Europe. C'est alors que tout ça qui réunion na ndimaki ko représenter Palu na niveau Europe. Et je pense que carte aux hommes les cartes Gizenga est signé na Bruxelles na Benelux. À Bruxelles oui. Voilà. Donc dans 93 ndé nazui reine ya parti à partir de Lubumbashi bien à partir à qui na 1990 ndé sengela ki oya exil awa na mboka ya Europe ou bien na Portugal ou bien non na décidé ko zonga sous la mboka parce que assez au mala bango parti na ngai et pe singai musala na représenter bazala mutu na Europe bango bazonga kisasa na ndima kiango et tango bango ba pesinga charge wana na kansi mutu to ayebinga na cadre ya Palu officiellement ba pesa inga ba charge wana na 1993 donc de 93 na sali yango jusque en 2006 ou 7 en Allemagne en Europe na Cologne oui, on a carte à Bruxelles les alliés à Bruxelles le octobre 1993 et ensuite on a Angolo ça qui va 2 ans et quelques pour y a
na Europe okomeleki maman na kata Colombie na kata Portugal. Non, nazaki na Bruxelles au départ. Après, on a décidé qu'il y a en Allemagne et tant que tout a ba représentant au niveau ya Palo, va proposer que tu dois assumer cette charge-là parce que la bande est déjà comme ça la Palo, la clandestinité n'était pas un homme inconnu dans le ya Elokowana. Et tant on a assumé l'action à Palo. Je pense que tout le monde l'a su. À l'époque, même 3/4 il y a bateau bazaki ba congolais bazaki koya na poto na aider bango bazui mikanda ebele on azolo baksa soit bato à DDR na za okende Munich en France partout. Donc j'ai combattu pour la population. Ozalaki représentant ya Palu na kati ya Europe. Nazalaki pour l'Allemagne mais attaché pour la Europe lisusu et toutes les réunions na niveau Europe nazalaki ko mener yango même tango ba nommé Gizenga premier ministre ngai na dirigeant qui réunion même ya partage ya gâteau au niveau de Bruxelles et ces jours-là ngai même je les ai dit officiellement na lobby na Antoine Gizenga ye moko en face en présence ya Adolphe Mozito en présence ya Mayobo Godefroy en présence ya tous les hauts cadres na si bango ligne autorozoa pour atoke kota ko travailler na régime wana ya Kisasa en tout cas pour langa na sécurité et bango basala kuna bazaki ko pesa e ba fleur ba nini amutako premier ministre c'est quand même moi je me suis retiré nga non tokoma et ko fonctionner et le même soir après réunion à la Bruxelles moi na Antoine Gizenga comme on a Dorothée Gizenga na Canada elle est vivante a comme une lettre et avertissement comment ngai na zolingate na sopesa papa na conseil à était na ligne wana ngai même soir na sali document intitulé les 12 points essentiels le même jour na pesi bango si vous ne m'avez pas compris na onalba na mnoko voilà les points essentiels nga na moni c'était ça. Mais bien avant ça ezalaki que tokota ko choisir soit moi Mboka Bemba soit moi Kabila et décision il fallait où t'habites en Europe pour dire qui on va choisir passer par nous à comment qui na niveau 2006 oui na deuxième tour ya élection présidentielle en 2006 Kabila a commencé premier. Merci mon papa Serge. Bemba deuxième et Palo troisième. Maintenant il fallait Palo de partager les deux candidats et puis Ngana Salaki choix Ngana Salaki je pense que je me suis retiré et puis je me suis dit que non entre moi la Mboka na Mupaya le choix est clair. Merci mon papa Serge. Au travail à Palo depuis au en Europe musala poti ba na yo bakaka musala ba futa qu'est-ce que Palu na Kizenga ta que membre à Palu ozaka payant? Non, il n'y a aucun parti au monde où il y a futa ba membre na ba mbongo non au contraire dans le coach na kati parti il y a bulletin à déjà balobi tango zo ko adhérer il faut ça l'appelle ba financement à parti ngai na Palu j'ai donc na perdre même bambongo na ngai belé pour na Palu et même ba carte à parti politique na bolingo na yo moko ndenge to ko même ba carte à sika ça je peux même ko ba carte à o na zo modèle ya kala mais ba carte à sika Palu après ça lelo c'est moi qui les ngam na celle-ci à Munich avec le président Théodore Bissombale na imprimerie na Munich. C'était les comités où on a dirigé et bimisa ba carton ya banane et même temps bakanga egizenga na 95 par ba milice ya Ngwanda ba côté la kenda ba viole même bana ba briser ba lunette na ye moi Serge na kenda ko luka ba lunette pour na zaki na nini na ye na Pologne na tindelier par Croix Rouge les jours suivants ba lunette azwa on a bolo na makala donc ya na bilo msusu tokolo baté même na 2002 temps ba yaki c'est moi qui les ai reçus et j'ai écrit même certains discours. Merci mingi balandi ya 3W pendant ça malem molo na émission na biso vérité ezama comme papa Serge na dia na comprendre que au sala qui parti au côté qui na parti ya Palu au travailler na parti ya Palu aux eloté aux qui salaire té siko yo question na ngai ezali papa na ngai na ndenge au lobby que aux décisions que tango Kabila qui pouvoir
yango ki décision au quitter pour étranger faki nde mwana mboka ke étranger voilà côté wana tant suko mwana ngo étranger ngo azui place na parti bino bana mboka otikali sima côté wana esalaki yo ndenge nini na tango wana komoni ke UDPS ezali Palu ezali ba parti politique mosusu yebi ya minene ba MLC ezali mais mwana étranger aye azui pouvoir ona kombo ya PPRD côté wana ko yambola bana mboka ya RDC ba yo kana passe na yo na ya 2006 na 2006 quand on a quitté 2006-2007 na sala démission officielle tout surtout on a politique j'ai fait une démission non déclarée c'est-à-dire n'a pas dans la gamme mais na lobi na ngati non déclaré. Alors, je me suis dit, on va créer une partie dans Ngamoko. Ah, on a 2006. Oui, les bosseurs pour un Congo prospère. Tant on a sali BOCP, naye tokutani na muninga na ngai docteur Kankou na Bruxelles. Oyo bakangi biso to sala coup d'état na Kabila. Nde sali mouvement debout congolais na 2011. Le mouvement debout congolais MDC fondateur nango ezali ngai ezali docteur Kankou. Si je peux encore associer certains membres ba on a recruté après baza ba cofondateur kaka. Mais les véritables fondateurs il y a mouvement debout congolais c'est la personne qui vous parle. Et sangana ki na bande ko Allemagne, France, Belgique. Pour ça qui va vote à l'issue de ces votes tout ça qui Salamaki na Duisbourg le 30 maintenant je prends c'est moi maintenant qui ai pris les choses à main tout ça du mouvement debout congolais et na kosala wana baye ko nomenga ko nomete bailir ngai na bato tozaki ensemble secrétaire général et porte-parole du mouvement debout congolais jusqu'aujourd'hui nazo ko assumer poste wana et yeko sala que toujours succès makasi en peu de temps batu ba pesi information que to sala coup d'état numéro 1 na biso docteur Kankou bakanga qui est le 4 février 2000. Papa Félix Limbisa so na zoni simu kesima na question ngezalaki tango yo longue Palu aux décisions sala mouvement debout congolais mais na tango déjà Kabila a déjà na pouvoir au santaki nini na ndenge au marché na politique tie comme na 2006 moreke na bapaya question ngezalaki wana avant sala mouvement debout congolais mboka se kendaki déjà Mboka ezalaki déjà la bapaya depuis Kala parce que même temps tozalaki na Palu dizenga salaki déclaration moko ya makasi tango papa Kabila mzee akoti alobi interdiction politique oyo papa mzee asali mzee asali bien aye na mboka oyo ko libérer abengana Mobutu mais asali faute munene ya komema ba Rwandais déclaration a déjà gizenga biso na parti na biso na Palu to beta kiango et to yeba que pays ezali occupé. Maintenant il fallait que ça la tout biso to longola to sokola mboka tango gizenga comme premier ministre selon ngai na yeba que na sagesse na ye ba Rwandais ba okende. Alors jusque là rien ne s'est fait ninge batapalu bazako kanisa pona kizenga akokende biso bata idée peso to kanisa pona papa titi akokende donc makama politique eza mwa pasi bande kona ngai donc papa na biso papa Mobile Space ya Patrick Marwa Vengi Mobile Space ya Marwa Vengi Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yena chance ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global
express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence bamama Paris bana bela bafungoli biso eloko ya kitoko vraimen ngo iumela atinda biloko ne kaka awa mpo biloko ne ekoma kitoko na bakini mpo nga vraimen bacarton ekendaka kaka awa babilia ndambu tina ndambu vraimen ngo yaliaka ndambu atindaka ndambu so ekendeki na Kinshasa alors po ekende kitoko boya na agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya boumela so boye te fedi boumela te aibebi yo aikufi yo mama l'agence agence aboye besoin na te yango yo bamelembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela ça c'est kotika biso le 1er février 2017 ça qui biso nyonso passe na motema pasi ata moto azaki Tshisekedi c'était ata moto azaki politicien te mais moi nyonso ya Afrique o ayebi politique o ayebi passe Afrique o ayebi souffrance Afrique ya Afrique akutamaki na pasi wana papa Serge il papa Titi atiki biso azonga isusu te marite nanu corps na ekiti na RDC te nanu pe bakundi ete accord etikalaki na accord wana yo en tant que politicien ya mouvement debout congolais okoloba nini na ba parti politique o batikali o bazaki ensemble na rassemblement etikali po na accord o papa Titi asukisaki na le 31 décembre 2016 yo en tant que politicien okoki kobakisa nini na ba accord wana le mosusu bandeko balandi ya ba politicien bakoki kolanda yo bakoki pe idée na yo okoloba na bango nini pe okopesa mosusu conseil nini na ba accord wana kotika en tant que politicien na kati ya mboka ya Allemagne. Merci pour la maman Nana. Ngai personnellement, Bako les a signé le 31 décembre 2016. Mais le même jour, dans la émission, dans le lobby, Kabila ne respectera aucun accord. Ezali, je pense sur l'émission. C'était pour alerter Bandekolanga, les politiciens comme moi, qui va se référer à Bamakambu à San City. On a une communauté internationale Mubimba réunie. Est-ce qu'elle respecte Bakoro à San City? Non. Bakoro, écoutez ça, Bakoro est sur sa pouvoir. Et puis même 5 ans, à ça pouvoir pour la routière. Mamakambu, c'est dans le nord de la Congo. Donc Kabila, il s'en fout. Il s'en fout. C'est là où nous devons dire. Prenons-nous dans un réseau en charge. Que tous les politiciens congolais se prennent en charge. Que tous les politiciens congolais basent la capacité à mobiliser le peuple et tout bimana bala. Ça, donc il faut vraiment tous en a un leader mobilisateur comme Papa Titi. Ou ceux qui ont le ville morte. Ville morte. Ou ça le ville morte. Il y a un ça qui mingi makileta. Sikoyo wana mutu te akopekisa donc na cadre wana papa nanga papa Titi a soki nazobosana te soki 32 ans na pouvoir na opposition ya UDPS azui pouvoir te pouvoir ata tobengi président oui aza président na biso oto votaki ne ba pesi yango te bon to continuer kala ba marche au papa Titi na sama bele to continuer kaka to prenez en charge surtout ça charge na biso oyo koya surtout kokufa nombre de personnes to kufa pona makila mboka na biso po ba rwande ba dima na mboka na biso ba étranger o nyonso baza ko bunisa biso ba gauche à droite Brazza Angola Rwanda ba bima poto kwa kozwa pouvoir mboka na biso koto na papa maintenant ko éclaircir ko kolobela balandi
baza kolanda biso ntango toza kosala politique à tout moment il faut peut kotala ce qui s'est passé ailleurs toza na contexte ya monde na monde comment on se libère d'un dictateur et nga nalobaka nango toujours un dictateur ne devient jamais démocrate Kabila jamais kokomaka démocrate partout même na bakor nalobaka Kabila ne deviendra jamais un démocrate et un dictateur on le combat un dictateur, on le combat. Voilà, on a répété dans la politicien et puis dans le peuple, la mission. Un dictateur, on le combat. Mais combat, voilà, maintenant, il faut la structurer et organiser. Biso, et combat, ils ont une stratégie et les moyens. C'est là où Biso, tu as péché. Biso, nous ne mettons jamais à table. To vanda. Comment on va structurer le combat pour que tout chasse le dictateur? Comment on va faire ceci pour que le dictateur se débarrasse parce que bon 8 ans et belé, ça vend déjà 3 ans de pouvoir. 3 ans de pouvoir, c'est à vendre. Après, sur une année. Donc, on a fait vivre ma camon. Pour n'engayer, n'a pas eu l'homme de salamate, il na évité na côté na bien politicien de solar na kati, il est là mon politique ya RDC et Vandi Boye Kaka les autres là. Oui. Maman a répondu au Boye. Peuple a tchaki monté mana accord il y a le 31 décembre. C'est-à-dire biso peuple bakor wana soki to telemeli yango. Na lui papa titi article biso biloko mi balé. Accord na prenez-vous en charge. Biso peuple na ba politicien to telemela makasi. Pour accord ezala d'application. Ce qui va appliquer ba accord. À ce moment-là, to comment la changement en mboka. C'est là où je la population congolaise la biso surtout tout ça la pression makasi pour l'accord ezala appliqué. Nous avons déjà presque na eloko moko na maboko. Moi j'aurais préféré et pour que ba appliquer accord il ne manque que ba nommer Félix Tshisekedi comme premier ministre. Dès que ba nommer Félix Tshisekedi comme premier ministre, ma camion surtout ezala un peu nommer comme on a porté Philippe Tshisekedi a comme premier ministre. Côté où on est aux ala maman, on va comme ça président de la République depuis il n'a pas un mandat officiel président de Toko. Non, signé encore pour Tshisekedi comme premier ministre. C'est celui qui est là de facto. Parce que bon, il faut la gérer dans affaires courantes. Vous ne pouvez pas se les nier. Il y a des affaires courantes qui doivent être gérées. Alors, Bango Baza Ndeko Banga, Félix Tshisekedi a comme premier ministre parce que pour contrôler, pour corrompre, pour gérer Makambo, que l'élection est c'est là le vrai problème. Et là, c'est secrétaire. Sauf Félix a Koti comme premier ministre. Il aura un cabinet capable de transformer des choses. Et puis, qui ne peut appuyer. Moi, je suis prêt. Donc, ceux qui vraiment Félix a commis premier ministre, il y a pas besoin de RDC papa Serge. Mais oui. Qu'est-ce que je vais encore attendre parce qu'il faut qu'on s'ungaye. Moussapi Moko est tout à la hostilité. Et mon président m'a même dit, avec un poste ou sans poste, mais c'est Serge Koussanika, tu dois appuyer l'effort du gouvernement qui viendra au-dessus de ces accords. Donc, Nazara gouvernement, je vais l'appuyer, les miens, pour que Mbokawana et Sokwama. Merci. Kana sepeli mingi vraiment ko ya maolo leo na micro na ngai vérité eza moko na kati ya panza sango ya Congo na pesi wana ba politicien nyonso ba mbote na pesi ba combattant ya colonne vient na ngai Max Bayuba ba mbote na yo ono ya Chomba
ono ya chomba bambote na yo Juf Noir Job Mukanya ka combattant UDPS na pesi ba parti nyonso politique oyo boza ko bundela mboka na accord oyo papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba atiki na biso ba peuple ya diaspora na ba peuple ya RDC ndenge ka papa Tita lobaki prenez-vous en charge tozo kozwa biso mo makambo yango na maboko na biso donc y a rien à dire tolinga te fa ba élection sala ma pomboka na biso kende liboso en tout cas toza fatigué na diaspora to lembi ko vanda ba mboka oyo mboka na RDC za richesse makaza na mbongo makasi donc mbalo na mon papa Serge ndeba lobarake ba mindele ba dirigeant biso ba mindele muto batia o toza na pouvoir mbalo na mon mindele baza so makamna biso te. Ah non, mais Kolobande, voilà, c'est trompé lourdement. Mon mindele baza toujours dans ma caméra parce que Mboka wana ezaka na maboko na bango au point sur le plan économique. Biso, il y a même des minéraux baza pour découvrir, tu même pas comme nango. C'est là où nous avons besoin de la tête pensante. Oyo kenga na lobaka, le Congo est en train de subir les effets de la mondialisation. Donc tant que tu es même les États-Unis, Naza ko remercier délégation bandima quand j'ai voulu être empoisonné de ce empoisonnement il faut constituer une émission mususu na raconter dans le peuple congolais ndenge nini Kamere atindaki mutu ba empoisonné nga ndenge nini Kabila atindaki mutu ba vidéo ezali et tokenda dossier investissement j'ai fait un document de 20 pages aux États-Unis oui tous avons écouté na ministre Kabouilou Loazo le kana Mupanzi biso na Mupanzi et ba dossier investissement sur Bemba-Mine batuna quels sont les critères au Bolongi 108 compagnies il y a investissement ba américain que na Congo baya c'est moi qui ai répondu ba témoin to nga me la pesa réponse satisfaisante j'ai laissé un document na Facebook na ngai image za kawana na kati ya congrès za ba blague et ça, quand tu as congrès, j'ai parlé l'anglais. Donc, à l'obéi, je voulais dire. Merci, Miki. Papa Serge Koussanika, ceux qui les lonnent lobby, ceux qui Philippe yo kozonga pona ko travailler na ko travailler na bango. Ce qui sikoyo azu pouvoir ngote sikoyo mutu la pouvoir wana azaka na pouvoir ke balobi na yo siko papa c'est ko soignira zwa minduki yango yo kende ko betela biso ba bomba ngoyo kende osala biso guerre na eleze pona kolonga mokonzo na keso okosala yango ezaka ka oui ou non. Non, d'abord dans un soldat. Voilà. Non, pourquoi non? Pour un soldat. Voilà. Parce que la lutte n'est pas pacifique. Oui. Donc il y a non violence. Il y a un papa qui se guérit parce qu'il a prôné la non-violence. Comme ça, il Congo. Merci, papa. Non, pourquoi non? Non, le but non, pour ça, soldat. Qu'est-ce que l'on a mis balai et il y a Ezali, ce qui est long. Gouvernement, Philippe Tshisekedi, il y a eu de paix, c'est du pouvoir. Et l'or, nous avons a changé la RDC. Bon, on a déjà un projet de société dans Bisso. Pour la Bisso et l'or à Liboso, Ezali, administration, il y a Congo et il y a la refondation de l'État. Ministère Rwanda existe à rater. Partout je passe dans le bara, va réserver le ministre à refondation de l'État au Congo. Et dans ces ministères, il y a un changer. Ils ont regorgé tous les domaines. Il y a un changer. Oui, la mentalité, au moins la mutation, qui est à 10 heures. Il y a un changer. À 8 heures, mais c'est quoi ça au Congo? Il faut bateau, la vision, voilà. La mise à l'état, la kitoko, l'administration à la scène, et puis. Socialité. Quand on dit refondation, vous refondez tout. Tout. Vous avez bandela à zéro. Je suis l'homme qui va tout changer. Ce qui nous a appelé une opportunité. Et l'ensemble, même à la dernière minute, nous avons dit que la tawa. Merci, Papa Serge. Troisième question, Ezali. Na émission à l'élo, au lobby nyonso, au lobby
bandeko ya internaute baosala kolanda yo réponse ezalaki yanga bakestion ezalaki ya yo bacritique ozala mpona bango mo nini okoloba na mokolo ya lelo na peuple congolais ya monde entier mpona makambo oyo etali politique. Merci bandeko na ngai ya Congo, naza kosalue bino partout bozali. Oyo mutuna mama atuninga mama nana Diamata ye ezali na report boye. Nous devons savoir que dictateur a bongo marate a comme démocrate. Donc na ba négociation oyo nous devons nous attendre que tous un problème nene et nous devons nous organiser pour la combat wana to komisango vraiment stratégie kitoko organisation kitoko koyokana kitoko otozala kokende liboso et puis to longo la dictature na mboka na occupation. Je félicite en passant mais c'est moi na semi na courage j'ai agi parce que c'est le seul politicien congolais à l'obéli occupation rwandaise sur toutes ses formes et pour ça je pense que besoin de ce qui se passe. Mais je demande au gouvernement congolais d'arrêter le massacre na Kimpese, na Kananga, partout, comment ces militaires se sont comportés de façon primitive. Gibier. Il n'y a pas de gibier au Congo. En tout cas, Mende prend soin d'éduquer Batunabino, mercenaires, si toi tu es du côté des mercenaires, Mende, en tout cas, le peuple congolais la main de paix. Il continue des formations. Oh, qui va ça c'est quelle banalité. Non. Merci. Donc, Bati Kakoboma Biso, parce que nous réclamons que Barwande Bakende. Non. Et le crime de guerre, l'opinion internationale est saisie pour que Bakanga Bango, les Bagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il y a des véritables criminels, dans le Congo. Et personne ne réagit. Maman, même pas fausse à Maloko. Au moins la réaction à la dernière question na tunaki pour clôturer une mission nangai. Merci mingi bana RDC partout ici ka bozwa mina bamboka nyonso ici ka bozali na ba passe na biso na bisengo na biso to kotika mboka na biso te mite mezali si biso na Allemagne to na mite mezali na Allemagne njoto na Allemagne na mite mezaka kuna na mboka na biso na kosenga isusu sujet oyo eza ko leka mikolo yo na traité pona ponga kaka politique car ba musicien te ba bazo ya bambutu mbutu ya kwambuye sur peuple congolais bolanda bambwima ba musicien te bolanda politique ya mboka na bino lokola papa na biso Mwandazemi aza contre régime ya Kabila donc il a dit moko ya malamu ndenga zo telema ndenga zo koloba lobby pe ça peut na risque pe batele pe poison pe ba boma ndenge to pe papa na biso titi donc to bundisa ba binemi na biso to lité pona ekolo na biso pona mboka na biso posto to bundi te muta ko bundela biso azate ata ba mama soko mono zaka no Congolais te kota ba Congo te soko mono lingaka no Congo te ko kota ba ba Congolais te donc botira sama kam na biso ba politique nyonso ya RDC nyonso ba papa nyonso bo sama no kitoko o bozo ko telemsa peuple congolais kolobela peuple congolais merci na bino so na ko merci na papa Eliezer na landaki mikolo nyonso po na souci ya mboka na ngai na yoka kaye papa Eliezer continue ko pesa biso toujours ba information ba message nyonso ezo leka na kati ya RDC po mboka na biso kendi liboso merci na tukutani wana mbala ya sima na pesi merci na nga na Yves Mavambu bi image na kata mushingla ba merci mingi ndenge musala kitoko ozo osala ezo monana merci na mon collègue MM Saki, la femme du patron, nous aussi, bébé Sika. Merci na étoile d'amour, étoile de love, la fille de longue jambe. Bon, là, on a solo la politique, n'est pas na biso stage kosanika, asili kosana biso, wana tumani mbala ya sima. Donc, zamba batela nga, batela bino, batela biso nyonso, bana RDC, bana Afrique mobimba. Tukutani à la prochaine fois.